Tango tolobaka ke Congo ezamboka lengi ezalaka ya lokuta te tolanda docteur ya kisi ya bokoko nde kisi bolanda bakisi aza kobimisa na bamaladi aza kotanga wana bino moboko jiji reportage 10 minutes. Bonjour docteur. Oui, bonjour papa journalier. Ah bon docteur, tu veux koyeba kombo? Kombo na ngai docteur X3. Sikoyo na hôpital na yo awa bakisi nini yozalaka nango po mokili ebelelaka ntango nyonso ke docteur X3 aza danger. Ok papa, omoni ngai aza moto ya maloba penza te. Ngai nde omoni ngai avoma na kisi ya bokoko oyo kaka. Po bakoko baza pe na bakoko bango moko bazawa. Bango nde bayela nga bakisi. Ozoyoka moto to azobelela na TV wana bato alokuta. Nga bakisi na ngai neti moto omoni oyo. Moto ayaki na problème à taux d'échauffement. Ayaki na maladie anthropolique donc muscle végétal na ye esalaki ba constitution. Tina jusqu'à majuscule. Na pesi ba kisi na ngo ya ngoya. Maladie yaki na. Ameli kiso tata na kosi. Boni ngani azawa abelaka mis ou vertige mato ipusa kosanza. C'est na belaka diarrhée verbale. Ozoyo na yoka sango na ye. Mis au vertige papa na kati ote mis au vertige loba. Ke na sango na ki abikisaka sida na VIH. Obena nini mis au vertige? Na abelaka mis ou vertige abisa sida nini? Na VIH kisi na abisa sida na VIH. Mato ipusa kosanza. Bon papa toujours kaka bato basepela ki bazobika bakisi nini oyo ozopesa bango po biso pe tomona tolakisa yango mpe na télévision. Voilà, neti maladie oyo nango wana na lopoto ya makasi tobenga yango anthropologie. Anthropologie veut dire na français ya pete eza lokola amistrologie. Amistrologie veut dire na français ya pete. Soki pena tozongi na français ya pete eza lokola la sadepa la omoni kisi oyo eza bakoko bapekimende bayeli ngai. Kisi oyo akobaka yango na niveau oyo. Koto oyo ekoti na kati, koto oyo etikali libanda. Avanda nango bongo pendant 7 ans. Eza na maladie mususu. Bon pardon papa, on va nous fanda ndeni. Akola lobebo libumu na se. Aza libumu te. Pendant 7 ans pambe ko mona yemoko ko mona tango azosonga awa. E makambo nyonso esili. Eza na maladie mususu moto alingali ya sokoli maboko. Eza maladie oyo ememaka mutu na mort. C'est la pardon pona o mutu so alingali ya sana. Mais mutu lisoko batiali yo biloko bandi kolia, oza presete. Soko komi na terre ko sokola maboko, eza maladie, faut ba traiter yango. Bakisi nango yango oyo ndakala, nsensa o baluba babengaka. Tata ko kalinga yango. Soki akalingi yango, alambi mwa fufu, mwa pilipili bu, ali. Eza na maladie mosusu komona moto. Alali na 7 heures azola mukake kosuba. Eza maladie, pona nini yo moto zokende kosuba. So alali na butu na tongo mo ala muki mo asuba ate. Asuba te. Opona nini ozana nzoto kokanga basuba te. Maladie wana kisi nango yango. Oh la patate matembele. Akosomba yango kaka awa ya 3000 po libanda te. Azipiki yo matembele wana nyonso batuti bazipiki yo. Ovandi bon. Ata place musu moi mo pepe kota te. Pour soki mo pepe koti e ko rechi te maladie ko zonga. E bongo bidon auto so ko mona o eza nani. Ba kisi ezali ebele. Eza na maladie mosusu ko mona moto. Ko mona net moto ba yelaki ngai awa. Ozomona azolala na tonga la muki. Pona nini? Yo muto sengo beti na pongi ata 7 jours 8 jours ozolala olali obe ozola mukate. Na yo muto kolala 19 heures lobi na 7 heures ola muki. Ona zokende mosala. Oke pona nini? Kisi na yango okobenga mwana na yo ya liboso abeto kisi na kingo awa. Apachana meka. Mama. Oh my God. Kishasa elembisi bato bana poto bolanda na système to comment vivre kati ya mboka na biso baja ya régie des eaux place ba ekotika ba fartir na bango epesa ki passe na population baloba bongo na micro na biso lingala avanti beni e bandro reportage ekeyo on a zo comprendre yo tiens ba signature ozo sala wana oyebisa OK nga na vandi abanda kala to na biso na pompier te car tu tout na biso na pompier oya wana yebisi yo bien ke awa ngandi na za ba 20 ans na vandia na za kana pompité libulo ngamo muna timoli yango no muna timoli yango tu es toboki na CT ozo kansa te yozo kansa koloba mingi sa mayele yo na tuni parti régie des eaux ni 300 000 francs zela oh na kotomboka na tuna expliquer omoni l'état eza l'état obozaki ko sakana oh ce qu'on était changé zela na yo bité qu'elle était changé lelo ba te belé ba kimi biso na régie des eaux
Mpona kofuta mai basalisali bamabulu ya mai. Mais papa mon zela malembe. Yango l'état tango atali mbongo sokota tuni na régie des eaux. Bongo bacha régie des eaux bafuta mandenge ni. Bino yo tuko komi na mai ya libulu. L'état a sali recensement. Batu nyonso bakima pompi baya kusala mabulu. Mai nyonso tout lokoni nyonso to bimisaka milinga. Ezaka lokoni. Donc mai lokoni eza ya libulu mais ezaka mai. Ezaka ya l'état. Na mito mai ya libulu. O mai elemaka na balabala na bino bobando futela. Si on a bien mai on était le militant mai moula ndenge te mi bongo. Mais vous allez droit ko futela. Tu étais causé ngo. Bonjour, pas journaliste. Eza biso papa. Papa pour mes akoto les gars fêter la biso likambo to lembi. To lembi. Papa. Problème eza boye. Biso awa to rumeli to na pompité. To nyoko ma pona mai. Na sala libulu oyo eza tio to boki na sete. Mais lelo na mona papa oyo soit disant agent régie des eaux aya futisa biso facture à main libulu 300 000. Na lobi boye. So le nyango ekomi boye c'est mela tika nanga. Zela. Na lobi batebele bazotama na ignorance. Bango bakima régie des eaux bakoma ça mabulu ya mai. OK mai nde régie des eaux. Babini. Est-ce zone ba lobi ya parc. Eza ya mai. Zone eza mai. Zo. Donc bango na nate ya bango boye. Azotia makiye la pamba. Lelo ata bozu matango mama na yo akufi na yo journaliste. O mama na yo tata na yo konono akufi ko welela kolela te même wana okofuta ngona régie des eaux. Ato bo akisoyi boye. Pa soyi wana leta moni. Si on a le bibo yebisanga skone na zaboye na courante na tie groupe yebisanga na futa snel. Vous êtes sobo pesi susu maele na kino funo na snel. Zela malembe. Singa ona boteli tie pelisa groupe le pelisa pulu wana. Singa eza ya kura eza nani. Le snel de. Bon longo na basinga kura le pelisa munda. Bocha basinga nilo tota soki ko pelisa munda. Kura eza snel. Siko ya groupe vermier snel. Kala spelo ko sali wana. Mayo ko déplacer sous il faut l'état ya okuta yango. Oko futa pe sumbongo wana. Papa na ebité awa promise. D'abord ko futa sumbongo wana régie des autres. Ozo panga ngo na zoke na ngo. Na pesa mo yo bina na bureau na pesa ngo siko. Mona na quartier na feli kama nini. Ma régie des autres futa moi ina facture 300 000. Yogo omoni nde azobakisole façon azoloba so ezopumbwe azoboza so wana ezopumbwa ne fa fute nango fati. Oh my God. Totikala kaka wana na commune ya Kinjwabama epai wapi mwana mobali ya Ngambe Mbinga amidiembiki pe atiki mwasi na bana epesaki pasi na population famille na ete esangaki maloba te na micro na biso Lingala Vanti BG Boto reportage. Bonjour pas journaliste. Tout le monde se réunit micro na biso Lingala Vanti rapport mes amis. Par rapport à mes tu as un problème où ils ont moins serré. Oh les qui moins serré. Et déjà les qui na biso. Nenga zabo zaki problème ya mukie ba weli 50 francs na mona biso suka lokwa za 50 francs lokwa za mutu mutema mukuse nde asiliki azwi kitu okutu ngam na vandele kangwa tele misinga aye awa atende tawa azwi nini singa no mona midiembiki wana nga midiembiki ona to senga na l'état aider biso toi c'est debino na nini l'état comme ata beaucoup fait il faut l'état aider bino est l'état mutadiembiki l'état aider biso leki na biso azaka très impoli faut l'état aider yango to senga na l'état aider biso banda mutu banda ndeko na biso akufa ki ne toza ata invitation no to salite po batibaya ata constant kutu mutu osali constant awa aza pété yango mutu osenga na l'état aider biso aboti pe belete aboti combien azana mwasi na ye awa aboti soki bana so 9,5 yango to senga na l'état aider biso to aba Féline ne toza papa za mama zali mais papa journaliste ba komi kolo vraiment to benga ki Constant a été mais to toza ce que to ça rappelle na Omar pour Constant a résister ba peine na biso to senga so na Omar a rejoindre parce que 3 jours motami dembiki azana ba charge na peut-être ki biso charge ya azana bana 9,5 c'est ah l'état tala likambo yo bana 9,5 moko azaki kata nzamba apesa bonus yango papa to senga na l'état aider biso vraiment makasi aider biso azwa ye nenga zana aboyi kutu ba morgue mususu ya bika ye fo batia kana morgue ya bondeko abiko bondeko basi mana mama emu akana ko vefi mama emu abi mama ngombi na bika ka fo na 3 jours atelemi ane ko moni ya jansi sali bo kwa nini ko petit na ngai
Pardon, Jansi, tu ticket na morgue, tu n'as besoin de ça passer. Jansi, bâti na Saint-Joseph, bako sa hote. Pour ba jeune quartier, ba zabona pe ba 10 000, ba pe so mon ayo moko simbango. Bâti na morgue à Saint-Joseph, biso to bunda toya, hein? On comprend? So pour moni bato boye ba no pesi bo mboto bito ya to yo si sa citation na yo. Oh my God. Démarche shopping et pour na biso batu tolula kolata tozala kitoko ba député ba ministre ba marié batu nyonso boni kolata polo body veste ya kano ba chaussure ya ndenge na ndenge bozwa numéro ya mwana mboka Beni e bandru bobenga ye pe ala kisabino biloko ndenge na ndenge kozala nango posa pe kozala desiti kozala mobimba. C'est moi qui effectivement. Comment ça s'appelle? Ah non, même pas. Comment ça s'appelle tes frères? Parce qu'on a la mal au cas de sécurité. Je pense que tu peux vraiment la dire. Ah, j'ai encore la sécurité vive méthonique. Moi je bosse bien marque shopping. C'est quoi ça? C'est une marque de vêtements basée en Turquie. C'est exposé quand c'est le commande Nayo, plus ou moins une semaine pour te répondre. Je viens de te livrer comme je le fais. C'est que c'est vous qui nous faites porter. Comment faire pour avoir la commande? C'est trop simple. Trop simple. Vous avez un petit peu là. Comme ça, vous passez le numéro. Qu'est-ce qu'on a derrière? 13. Non, mais là pas, c'est pas numéro combien? Bon, c'est bon. Je sais pour moi, je pars déjà. Je connais le type. Je vais vous appeler. Je vais vous contacter. Eh, attends. J'ai oublié. Et le mot dessus. Voilà. BM Shopping, nous sommes une agence précisément basée en Turquie. Nous faisons des livraisons à domicile. Dès que vous passez votre commande, nous viendrons vous déposer la commande juste chez vous, comme c'est toutes les filles. Et passer l'air commande depuis Kinshasa. Donc je suis là pour remettre l'air pour que tous les reviennent. Bino bato bolingaka na suka pona koyeba makambo mbutu po elaki bango kati ya baveni kati ya bandako na bango pona kotuna population baebolingaka nyonso ke bapoliticien baza kosala makambo ezosepesa biso te turo babito ande kotuna mwana moko na moko mpe apesa makanisi oyo aye soki balobi batya ministre ya santé na katikati ya mboka oyo mpona yo bakoki kotya ministre nini tolanda reportage parent bototekedio. Bonjour, ouais, bonjour, bonsoir, papa journaliste. Ah, excusez pour le dérangement. En 2023, ils ont besoin de peuple. Si ils ont que l'État a ceux qui le ministre de la santé na mboko pour na bino na choix na bino bakota nani ministre de la santé na katikati ya mboko ya Kongo na biso. Vela biso bene bandrom inazaki muneta mutaki en. Mais banda koma kin via konda a mérité poste na te. Azaki ba pepe ba pepe kali pour toi no méritango so pepe kala zalaki. Yem tanga mérité ministre de la santé. Mais la logique vraiment ce qui défend azaki en vie. Fayenda zo. Ce que défend pas pour na bina mitu le kwa bato abasati. Pour na bino to kota ministre nini ya santé. Bon c'est total bien pour nanga bando kanisa moni penser déjà ya bien tout que musikate et maman Olive Demise Kabila Tshisekedi. Te Vejoka. Oh my God. Merci sikoyo tokopesa na baye basali po ete ngai natelema liboso na bino. Merci na mwana mboka Beni Bandum Bimark shopping oyo ezali kolatisa bakongole nyonso mpe bato nyonso katikati ya mokili. Napesi merci mingi na barezi banza na chaîne na ye Exemple TV oyo ezali kosala te biso tomona liboso ya bandako ya bato. Napesi merci mingi na bana poto oyo bozali koyamba journal ya Lingala Fanti ezala liboso na bino mpe bopesi bopanza yango sango esuka lelo te toza wana mpona bino bomesana kaka kobenga po epesa biso lisusu courage ya kosala mosala yango.
oyo nyonso azali koposa ya kobenga journaliste oyo atelemi na liboso na bino numéro yango plus 243 290 18 55 na kobandela plus 243 290 18 55 kombo na ye parent boto mingi ya koloba eza te to continue toujours kolanda baartiste na bino baza wana bajimi limbondo nazalaki nga moko te tozalaki na babg boto